Mboka Mobimbeziki. Ebandi Rwindi Mobimbeziki. Ndoki waziki si Rwindi. Rwindi ziki sana Rwindi ziki. Tezo ziki sabangu. Tika bakambana. Rwindi ziki. Rwindi ziki. Rwindi ziki. Kolo masolo zo tango yangwana eziki deja. Tomona nani akotelema lisusu. Rwindi eziki. Tobeti yango deja. Dans le Nord Kivu, où la guerre fait rage, ce genre de scène n'est pas rare. Ici, des soldats et officiers de l'armée congolaise sont jugés par une cour militaire. Mais cette fois-ci, l'audience est particulière. Pour la première fois depuis 20 ans, la peine capitale pourrait être appliquée contre ces hommes. Le moratoire a été levé il y a quelques semaines seulement par le ministère de la Justice. Et le parquet a requis la peine de mort contre certains d'entre eux. Nous l'avons déféré devant la cour militaire pour lâcheté, donc fuite devant l'ennemi et l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir. Ces prévenus sont accusés par le ministère public d'avoir fui le front devant l'ennemi, le groupe armé du M23. Un acte considéré comme de la trahison. Les officiers se défendent et rejettent cette version des faits. Notre client ne s'est jamais justifié, disant, Monsieur le Premier Président, que nous avons replié parce que nous étions en cours de munitions. Par contre, il a toujours soutenu, nous sommes allés récupérer les munitions. Le droit est nuancé et loge dans les nuances. En levant le moratoire sur la peine capitale, le ministère de la Justice dit vouloir se débarrasser des traîtres dans l'armée. Le mouvement citoyen de la Lucha a rejeté cette décision et appelé à son annulation. Pour cette mesure, en tout cas, qui est contraire à la Constitution, nous pensons qu'il faut la repenser et qu'il faut la revoir tout en encourageant les démarches dans le sens de décourager tous les traîtres et tous les infiltrés qu'il y a au sein de l'armée. La prochaine audience est fixée le vendredi 5 avril 2024. Si la sentence est confirmée, ce sera la première fois depuis 2003 que la RDC a recours à la peine capitale. Oui, Nazakoyev Sabinoke, Okoki Kozalana ambition, ce qui est tout à fait normal, la démocratie nyonso, mutuna mutazalana ambition nae. Mais ce qui hiérarchie nabino élevé ba option, balobike nabitumba oyo toza ko aligner joueur songolo. Ça ne sert à rien, il y a comme ça la débat moussous. Ça ne sert à rien, il y a comme ça la menace. Ça ne sert à rien, il y a comme ça la moi, ma campmoko boeneti, toza ko intimider batu moussous te. Yango na ko sabino na poko ya lelo. Ezate ke bangomi balé, ezala na niveau MLC. Eza na niveau IDPS, bangonde ba pasaki concours, bangonde bazaki bato amayele koleka bato nyonso non. Eza problème ya destin etangamaki ko na mukolo boye bangonde parti ekobimisa. Kote ya IDPS tozana ndeko na biso Daniel Bumba o na laksaki no la fois passée. Tout ça nao. Pesa bato nyonso mbote. Yango sikoyo na koyeb Sabino boye na ndenge omoni na koyeb Sabino boye candidat oyo aza ko représenter IDPS na régime na biso ya tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. C'est-à-dire biso nyonso toza obligé
ya ko soutenir ye tina suka. Boza kona nangai? Bino bokoyebisa ba député provinciaux oya biso boye. Vous n'avez pas droit à l'erreur comme en 2018-2019. Toyokani? Toyokani? Soki nazako loba boye. Biso tokondima yango te. Puisque toza na ba député oyo bazalaki élu na liste na biso ya IDPS na ba mosaïque na biso na oyo ya MLC toza kokoma na 26 députés. Boza kolanda ngai? Boza kolanda ngai? Mutu ata moko te akoki koyebisa biso ke ngai na gagné. Ako expliquer biso ako gagné ndenge si par malheur mutu ake kolia mbongo ya bato azongisa mbongo ya bato. Boza kolanda ngai? Parce que tokotika eloko wana te. Biso tozalaki de bonne foi. To aligner yo. Na bengi ba combattant. Ba voter yo. Ba pesi yo mandat. Yo sikoyo pozo ngisele biso a sincère obandi komona mbongo. Bino bondimi makambo wana. Bondimi yango. Botombola mabongo soki bondimi yango te. Yango naza koloba boye. Soki totoleraki biloko wana na 2018-2019 yambala o tokondimaka yango po ngai tango naza kosolola na ba député na biso bayebisi nga boy secrétaire général ndenge toza liboso na yo moyen tosala mbeba eza te. Ngai nayebisi bango boy nasali bino confiance tokomona makambo mukolo ya vote. Toyokani? Puisque banda lobi moyen ba pekisanga lisusu na loba ezate. Po ekomaki ofongola monoko oza informateur. Oza informateur. Na uti kotika veste na nga informateur banda lobi na zongi na ndako na nga ide pesa. Est-ce que bino bondimi ngai lisusu? Bondimi ngai? Nazongi na ndako na biso. Ekomaki ono baboy. Vous êtes un officiel et vous avez un mandat moko officiel tikana makambo na ide personne. Na mona ki veste tango ekomaki kilo nazongi sela ki veste wana et pas tata mokonza mboka na ko remercier pona confiance asalaki na famille politique na biso ide personne. Bobete la tata mokonzi maboko makasi. Bobeta maboko makasi pona tata mokonza ekolo. Sikoyo ndenge na oza koyebisa bino boy bandeko ya MLC oza kolanda ngai? Candidat vice gouverneur na biso ye oyo ndeko yele bobetele maboko makasi. Mukolo ya vote toyoka na malamu. Mukolo ya vote webi mukolo ya rentrée scolaire ndenge ezalaka. Papa kendeke na mwana tina classe eza boete. Ngai moko na kozabana na ngami bale na kena bango ti kuna na assemblée provinciale naza kozela na yo ke kobima ndenge nini biso nyonso toko accompagner bango. Toyokani? Toyokani? Mukolo wana toko kende biso nyonso toza kozela bango toko kende kosala mobulu te me toke totala bana na biso bakozwa ndenge nini. Toyokani? Ngai na lobi teke mukolo wana tokosala makambo songolo pakala te. Na lobi na rentrée scolaire papa nyonso akompanyaka mwana na ye na classe eza boete po alakisa ye nzela kokende na nzela ya kosala nini kozonga na ndako eza boete. Soki sikoyo Augustin Kabwe akompanye bana na ye asali mabe asali mabe po na yobi bakomeka kobalusango o Kabwe alobi bamenase batu te badepite nde bakovote biso nde tovotaki badepite wana. Soki toza ko accompagner bango soki équipe nationale ebetaka bakompanyaka yango te. Soki biso sikoyo to accompagner bango tosali mabe
bino ba juriste au bozasima est-ce que mon boko boyi biloko wana bino bobo koloba o kabu ya yimi makambo à droite oui ngana tanga droite na tuni bino ba juriste bozana sim les infractions ba professeur nyonso bovanda ceux qui doivent accompagner bana na biso mabezali est-ce que bino mukolana bokolemba pona ko accompagner bango vous êtes d'accord que tu peux accompagner bango tina nenge pe to ko bimana bango double moisson Tokani hein soki maponomiesi